Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut. Bonjour. Bonjour aux balandignon soya BBC, Mpoi TV, bonsoir. Et si que vous avez bino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'en toujours que non, la grâce de Dieu nous suffit. Voilà. Kota aimer partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner, au kozala jamais koutou déci. Famille Libota, shalom, ma grande famille, ma famille du cœur. Le Péchalov, bonjour, bonsoir. Et si que les bino partout dans le monde, la Chine, on est ensemble, quoi. Voilà, bandeko, kota aimer partager. Makambo Djali. Voilà. Famille Libota, na pesi non bino, merci parce que nous avons tapé fort. Film Nabiso, il y a armes de guerre, ici là qui déjà lobby. Et tout qui nango vraiment bien, vie vraiment, mais tu continues toujours à combattre ça. Partage et tout, consort. Voilà. Na pesi sous merci na bandeko nyonso au bazar ko continuer toujours, balobi que non. Mieux vaut tard que jamais. Au bazo continue toujours na kopesanga ko souhaiter nga joyeux anniversaire. Vraiment bandeko, merci beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil de votre part. Voilà. Wana bomoni titre bomoni pe photo ya miniature na biso artiste et comédien na biso Domazé asaki mariage samedi. Biso nyonso toyebi ke non artiste et comédien ceux qui a bali kaka nyungu ezanga te. Mais là toyena na lisolo. Lorsque ngai mama BBC na monaki mariage au samedi. Bandeko. Na regretté parce que Domazé a salaka sorti médiatique moko boye na elobelinae tu sens que non a commis spirituel na elobelinae azaki plus que non bango baza bana papa nani papa Charles Bameko non ya to ki nango bungwe mais kolandana na histoire ya Armand ou encore ya mobali o abali Domazé bandeko, c'est-à-dire que non virus eza to nungu eza ya kitoko te ya propreté. Eza matière et sur les réseaux sociaux tokobo ya kolobela yango te si toyebi pe moi vérité ya mukie na kati ya likambo yango ou encore toza pe na matière yango. Alors eza lisolo et sur les réseaux sociaux. Likambu o nazo linga kosolo na bino siko la grande famille bo aimer bo partager na linga na sala ngo depuis samedi na boya ki nanga kosala na lobaki nazala mutu aliboso te ya ko mema makambu na réseaux sociaux na banene nanga ka kotala na ta na ba oyo ba obanda parce que na yeba ki déjà likambu siko yo bandeko problème eza nini Domazé aza femme divorcée aza na bana soki misatu le monsieur pe aza soki na bana 5 toboyite. Si vous nungu oye sur les réseaux sociaux et peut sa propreté parce que Domazé aza mwasi moko oyo azo déjà coup na vie na ye nga ozala peut-être mieux soki ko bala akobala mais atala azobala nani siko question na ngai pourquoi mariage et salemi na Congo. Pourquoi esalemi na poto te? Je crois bolandi bandeko mususo basali ba analyse sur mobile ya Domazé. Mais matière eza ya donc matière penza eza ya mobile ya Domazé. Mariage yango ndenge esalema kinakini. C'était juste kaka matalana oh pour na mariage yango toyoki keno ezaki kaka bambwakela na bambwakela parce qu'il y avait deux camps. Bambwakela na bambwakela otali ba invité c'était juste na mona ki majorité ezaki ka ba artiste et comédien.
Ba o bazala ki wana balobi que non, il y avait trop de mbwakela, trop de mbwakela. Maintenant moi je me demande, libala mobali na Suisse, moi si na France, ceux qui na Belgique, pourquoi pas libala wana esalema na poto, vous préférez kaka na kini et bikaka bino. Toko tasiko na matière. Je crois boyoki que non les messieurs qui mariés bakabwani na mwasi na ye il partait atika ki bengana ki mwasi bakabwani mwasi suki na mwana ya 9 mois et bakabwani na l'état ya civil basalaka mariage civil bakabwana na l'état pona nini pona kotala ba bien o ezalaka que non l'état futaka koto ya futaka boye bango nyonso ba zwa mbongo wana. Donc maintenant mutu aza na parti na ye ya kozwa mbongo et bika bango ndenge ekendai basalaki. Voilà. Si quoi problème est-ce que notre artiste comédienne Domazé abali mobali oyo akomemela e problème te ou toyebite parce que bandeko il y a des trucs hey ya wenzambe siko nga nazo mituna mobali oza déjà olingi basi sikoyo otali bandeko soki nalobi natanga bakombo ya batu oyo na otanga te pona respect parce que batu mosusu baza ba responsable pona nga le monsieur ne pouvait pas peut-être kobala mutu oyo ayebani. Vous savez pourquoi nalobi bongo? Parce que au mata miniature donc na habité sur mata miniature 2 semaines, sur mata miniature 1 semaine, sur mata miniature 4 jours. Kolanda na vie na ye o azaki nango. Basi o abimi na bango ba preveza. Azaki mutu moko ya kobala, mwasi o ayebani te parce que image na ye ekobima mbala moko. Bande ko na obeta bino lisolo. Eza ndeko mwasi tango amoni kaka mariage ya nani ya Domazé atali mobali ya Domazé asimbi mutu alobi nzambe na bo moyingani na ngena simba touche olinga ko simba touche ndenge nini ndeko mwasi abengi nga alobi BBC na biso na lobi ke non mobali oyo na yebite nzoka mobali alukaye mobali tango alukaye wana asenga ye ke no basala mariage la fille la dame bon ndeko moi ça na kin basala mariage ya civil mais ya kobatama bozolanda ye bandeko to solola asengi la fille basala mariage abala ye mais ya kobatama siko la fille atali moment oyo babana ko solola na ye Armand. Donc, c'est-à-dire que non, moment n'a pas déjà na Domazé. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Parce que Domazé a tika la kolakisa biso mobali yangote. Toyeka ko sutuka mbala moko mobali nani Domazé nani mariage coutumier. Na coutumier to mona kaka ye Domazé ne ba photo na eleka ki mais to mona ki mobali te. Toyebi pété pourquoi ezaki en cachette bongo balinga kité voir même jour à coutumier. Et longia mobile ebimate pour ce que bimaka pe na coutumier mais matière ekota bango moko ba gera na obeta sko lisolo ya mutu o nga na yebi oyo abenga kinga kaka le même samedi apesinga ba précision tout na kombo yango ya mwasi yango ya Armango o ba mwasi na libala o bazanaki na Suisse o bakabwani na kombo. Imaginez mobile ozolinga mwasi Ozo tonga pe basi mususu oyo bima bandeko non c'est grave. Na betela nanu bino lisolo ya master oya benga kinga. Abi BBC na biso tala makambo. Mwana mobali oyo abali Domazé abanaki kolinganga tozo solola menga eloko na boyaki na za mwasi na balate na botate. Komeske na mibatela. Mobali aya kolukanga aloba keno abalanga alinginga mais alingi to sala mariage civil ya kobatama na sens nini. Moi je dois honorer mes parents et c'est par là na mona ke non a mobali mabe abenga kanga me na kipaka ye lisusu te parce que eloko abeta wana na ngana ngana za moi si s'agit que non na bala lelo il faut ezala honorer na batu nyonso bande ko liste za mulayi.
ba fille nzambe na ngai moya tana tanga ba kombo ezate pour na respect ya ba tumsusu toyebi baza pe ba personne publique o yabi ma pe na bango sikonga na tuni est-ce que Domaze asali choix ya bien to asali choix ya mabe bo expliquer na nga boko menanga pata na commentaire pourquoi asali mariage na kini au lieu ya kosala na poto peut-être na kini eza pona matalana na kini eza pona matalana parce que ye baboyani na mobali na mwasi na ye o basala mariage civil bakabwani na l'état et puis ndenge nani poto efutaka batu bakabwani na sens que non mobali na ngambu ne abanda pe kozwa mwasi pe na ngambu ne abanda pe kozwa na ba condition o bino moko boyebi na ba poto na bino biso toyebi te. C'est-à-dire que non Domaze elle a accepté ya kosala mariage ou encore ya kozala honoré na Congo. Maintenant nga nazo mituna Domaze aza mwana ya papa Charles Bameko. Hey, nzambe na ngai. Hey, c'est grave, hein? Domaze aza mwana ya papa Charles Bameko. Siko ba makambo nyonso koleka oyo. Na kombo ya Domaze na mobali oya bali. Est-ce que ezo honoré? Ezo honoré te? Pour nini vous les artistes et comédiens, ba comédienne boza na ba problème moko boya kenon, boko ki ko ça la différence te. Ba relation na bino bokena ko kundola ezaka ba relation a problème. Ezaka kenon mutu wana ozobala wana virus ezanga te. Mabe ezanga te na mutu wana zo ya vers yo. Chance kutu ya mama kulutu na biso ya famille Libota. Mama Léa Ndaya. Déjà en gros qui 3 semaines depuis ça la mariage na ye civil na mobali na ya kitaki ya utaki États-Unis. Ti les loto qui buzo baté. Les messieurs étaient mariés et si là et tout ya Léa Ndaya kutu atabo sototomonité. Atabo sototomonité. Siko bomoni kaka na kati ya soirée wana. Bomoni kaka na soirée o ya Domaze. Bato ebele basi ebele bazalaki wana ebele. Oyo mobali ya Domaze bima na bango. Sikonga nazo tuna, bazwaki pe ba invitation pe baye bazui. Baye pe na fête, bazui ba invitation pe baye na fête. Bon. Domaze peut-être akotala par nae, akotala o elekate, tobo ite. Maintenant le problème en est que image ou encore position ou encore Tokyo le bakeno comportement mobile na façon ezobima eza yango te ce qui to lobito kene nango na français ba lobaka coureur de jupons. Est-ce que Domaze sali choix ya bien parce que aye la kabiso awa a relata histoire ndenge bakabwana na mobile na ye wana oyo akosaka ye soit disant que non azana moi cité et tout quand tango komi na poto na ekomona la merde et tout il fallait kaka senga pardon et pas moi ça senga pardon pe akabona na mobali yango babota wana soimi bali soimi sato bon amonite que non histoire yango ezokende ka ndenge moko parce que na landi ndeko moko alobi que non bakabona na mwasi na ye na civil bien pona nini po baganyaka pe bambongo wana ya leta ndenge bapesaka bango mobali na ngambu ne azwa mwasi pe na ngambu ne azwa mais baza ya po peut-être pe bana baza il paraît babota bana 5 na ebité lorsque le monsieur abandé ko linga camarade connaissance na ngam moko na bakini wana bande ko connaissance abengi ngalo bibebe senga ndenge na simba touche na ebité na ngana suka ndenge nini soki na ndima ka relation oyo atali ba moi o babandai ko solola aye komona photo o Domaze basiba o photo o moni Domaze azana mobali abombi elongi ya mobali eza photo déjà ebima depuis nani depuis na ba coutumier ebima photo oyo la fille alobi a okoyeba ta oyeba te elongi ya mobali yango te mais na période wana lorsque ba pesi dot et pas ya Domaze ye arma bande ko solana ndeko mwasi azo supplier soit disant que non aya kobala e na civil
mais basalango ya kobatama. Si c'était le samedi à réaliser atali ba photo o ya jour à coutumier almoni pesa que non azaki sa bali domazé baza déjà na domazé mais azo draguer ekoto que non babalana. C'est quoi eza génie na ningo beta ya mobali yango za maladie to solo la nani po muto aboya linga kokaba. Ça fait combien de temps lorsque tout le monde a que non soit disant babali domazé mais tout le monde a kelongia mobali te ce qui tout le monde a kelongia mobali ndende ko na biso moi si wana oya benga kinga wana pesa matière alinga loba ke boye trace ezalaka te ya photo ya mobali ya nani ya domazé ce n'est que kaka na mariage atali moment o nyonso mobali abana ko lukaka ko solola na ko tindela ke ba message et tout bazaki déjà pour ba comme déjà na mariage boye na domazé c'est-à-dire que no ba sali tamulayi déjà na domazé pour domazé la ta robo ya la ta kilobiana tala siko mutu ngana zolo bananga kaka oyo na yebi bandiko boye me bo partager parce que ce que zaki eloko beaucoup boye peut-être na famille libota to linga peto la wate ingoza la benda bika awa bobali abato bandaki matake kitaki lokwa ndenge bosi bochepe nani awa mal à l'aise awa nene botai. Est-ce que domazé a sali choix ya bien? Tu as déjà ceux qui déjà 2 3 enfants balana yo. Et puis na poto tu es payé aux ana osala rapé musala. Ezaka kakeno matalana to nini yango kaka keno ba yeba pe yo po bali lisusu. Sœur à Christ domazé embrasser mobali awa pardon badi bino ba yaya bosa makambo ndire bobo tula bosa ba agiter ba agitation moko bodom pardon la famille beau aimer beau partager pour na nini asali mariage et puis normalement il fallait biso tout monde il fallait déjà ta photo ya mobali et mona na rata na nani na coutumier lorsque mobali apesa ka mbongo libala et mariage to moni ba bénir ngo peka kana butu wana makambo so basala ngo kaka na butu wana mais do mazo za mona papa Charlotte bameko fallait nda bénir ata mariage na c'est comme si mariage et pas papa mabeko lingo le katé parce que yeku to zalaka na ba principe papa na zalaka na ba logique papa Charles na bameko aza kuto na fille du sud comment qui na fille du sud na jobo je ne pense pas qu'il no lingo leka ndeko bo aimer beau partager quand na uti koloba domazé abima penza loba très bien asenga kutuna mwasi ya mobali oyo abimisa ye na kini amema ye na poto pardon parce qu'elle ne savait pas asenga ye pardon et puis en pleine nani émission a PCP bambote sikonga nazotuna tata oyo abali ye bakabwani na mwasi aza na bébé ya 8 mois domazé ayebaki to ayebaki te to solola domazé ayebaki to ayebaki te soki pe ayebaki déjà eza lisumu soki ayebaki pe te siko na miniti oyo ayebi aosa nini omona te ke non ezalaki lie azalaki moto moko efali nano asambela makasi yango nga nazozongiseka epa papa Charles po papa Charles peut-être alinga andima libala oyo te papa Charles na ndenge tolandaka mateya papa Charles wana parce que ya sambela epa papa Charles ye moko aloba ke non soki nakomi oyo nakomi lelo eza nzamba papa Charles bolanda bandeko. Moi je ne pense pas que non domazé soki amemaki mobali oyo epa papa Charles bameko papa Charles bameko alinga pambola mariage oyo je ne pense pas. Moi j'ai mon frère en France abala mwasi basa na France wana mwasi abota mwana ya liboso il fallait mwasi psiko asambela akune pa Charles et pas papa Charles po kaka basambelela mwana bazaki na besoin ya komema ba identité nyonso ya papa ya mama donc bazaki ezaki procédure
Poka basambe la mwana. Siko bota siko soki do maza me makalikambu peut-être soki ya mobali na ye papa Charles Bameko tala boy mobali azala bana 5 boy. Eza nini? Na mosala ya nzambe ya bien koloba non aza mobali ya bato. Bana 5 o wana nda ko nyokwa ma o ya tikali kuna. To so laka. C'est-à-dire que non papa Charles Bameko azana nuka na mosala ya kosala. Do mazé ngana zoloba par rapport à ba malobo ya bimisa kala munoko na ye ngana yeba kutu même pas que non samela papa Charles Bameko Domaze ayeba ki que non moi si ya papa oyo abali soki Arma atikali na mwana ya 6 mois bakaboni na mobali azana bébé ya 8 mois soki 9 mois Mabe, bande. Il y a d'autres relations au monde qui n'ont encore séparation, séparation, oh, ça va, et mais malgré que nos Bible de Péki, c'est le bas qui non, soit ba balani, mokso ba kabwani, bokyo bala nate, bokyo bala li susute, ti moko ko kufa ne mususu eko bala. Mais ça ba divorce mususu zo ba te penza divorce non. Bota de ti diba ya riachuna mobali na ye wana soki nani oyo soki rwandais wana. Oyo sentira que non libalo il fallait pas qu'ake zala et kufipe. C'est que oyo ya nani ya Domaze. Domaze yebi que non mobali ya kaboni na moi parce que ce qui totali moi naza na 8 mois ndenge bazo ba 9 mois. Ça fait combien de mois depuis tout monde qui awa arenani c'est qui Domaze to réfléchir ensemble hein bandeko. To réfléchir ensemble. Parce que moi, si il y a Arma, il y a papa Arma, wana atika na mwana ya maboko, il y a 8 mois, ce qui 9 mois, tout qui est dans le bongo. Si ça fait combien de temps, oyo, bah, tout le monde qui a sur les réseaux sociaux, d'autres, il y a Domaze. Tokyo, bah, 4 mois. Si pour bah, comment, topé sango 4 mois. Topé sango 4 mois. Ce qui, si tu réfléchir, sous to kene sous na mozindo. Touti komona Domaze libala na e dot ezaki 4 mois. Avant ba komana dot. C'est-à-dire que nos relations ezalaki. Bongo te bandeko to solo la. To solo nga lorsque to sala analyse, to sala émission, réflexion maele na nezonga pe. C'est-à-dire que non avant dot po ba komana dot, ça a pris du temps. Bazoki siko tant combien pour ba comme à niveau ya dot. Moi naza na 9 mois. Est-ce que vous allez comprendre? C'est-à-dire que non, artiste et comédien na biso ouais, mabe eza kaka. Pour avant d'autres relations ezalaki. Relation na ezo ki na nous temps pour ba comment oyo a convaincre mobile pas convaincre moi si. Mobile pas convaincre moi si. Si vous avez peut-être tout le bata 6 mois ou encore 9 mois, pourquoi pas une année, peut-être il y a relation au bazar qui nango avant bakoma na dot. Tokyo le bata qui non basala qui 2 mois, 3 mois, balamo comme mobile y a coupé sa dot. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ceux qui doivent payer ça peut-être basala qui a 6 mois, basala qui 7 mois. Avant mobile y a coupé sa dot. Toba qui sa 4 mois ou tout le monde qui dot va payer ça qui. Tokyo déjà ba une année et quelques. Maintenant, moi, je suis 8 mois. Tu dois réfléchir. C'est-à-dire que mobile yazaki na Domaze, koto moi c'est anda kwa zana zemi. Moi c'est aboti, mobile yazana Domaze. Ti basali ba plan na bango, c'est-à-dire que non mobile abandonné ko tenir Domaze nani abandonné ko tenir informé à makamno sezo le kana nanda kuna libala. Je ne pense pas que nos Domaze ko yali sous pour ko yebisa biso que ayeba kité. Lokola oya liboso ayaki nango alobaka que non ayeba kité. Toujours solo là. La grande famille beau aimer beau partager hein. En tout cas juste na ba minute moké. Bon mona que non place viri César. Liste ya batu. Bon na fête wana kaka ya fête wana soirée. Liste ya basi oye Arma bimana bango bazana. Na ba oya bane ko draguer ba ko sutuka yende mobali yango ya nani. Siko ngala zo ebate yo za courir de bichipo mais ozolinga ka basi oyo bazalaka basi o baza public. O bosala ke non tango ozolinga mwasi moko o aza public. Mbala moko ko sambwa. Domaze pe na photo oyo abombaka mobali pona nini? Abombaka elongi ya mobali pona nini?
C'est-à-dire que non abandai kozela kune beta nanu baba si ça nanu makambazo sala bon tozo solo la bandeko pour ne pas peut-être quoi ko ba non abanda ko citer ba komo ya filter non donc yo tanga ba komo na bango te mais le problème est que non le monsieur c'était moins sérieux siko na ki moins sérieux wana abali domaze siko domaze ayebito ayebité parce que na pesi bino kaka briefing ya koloba ke no to réfléchir ensemble il y a pratiquement 3 à 4 mois au to mona ki dot ya nani ya domaze tokyo lo bate ke no bakutana ki kaka lelo lobby mbala moko dot non parce que lorsque dot est pesami la fille oh ya bana koloba ke no abala e suk ba ya ko batama basa mariage civil ya ko batama na Congo aye ko tala ba moi oyo arma bana ko yebisa e na moment ya nani ya dot ya domaze ezo tombe ke no bazala na domaze déjà zalaka déjà na domaze ata lorsque azo draguer ya koloba ke no to sala mariage civil ya ko batama vous comprendre la grande famille ngana zo sana nga analyse ça matière écoute sur les réseaux sociaux na oké zapper en côté et aimez partager mais à moi maï mouké to réfléchir bandeko to réfléchir et puis sa propreté aux artistes comédiens beaucoup et Simba qui tu as déjà 3 enfants ça déjà na banana yo beaucoup là na banana yo ah oko samba ou oko yebisa papa Charles Bameko nini na babilo kwa boy parce que o mata miniature ponga na yebi papa Charles Bameko na ndenge zalaka mabate ane ne to landaka na ndimite ke na ndinga ndima libalo alinga te ande lisusu alinga pesa ne mate ya koloba ke non e bongo moi ça no ticket kuna na bana 5 na bébé à 9 mois 8 mois alinga faire réfléchir yo c'est-à-dire que non yé papa Armand azo bimana domaze koto na moi si nda kuzemi moi na botami basali ba makamunyo sona ya ko je sais pas na yebité mais ça la propreté et bimi propreté et bimi salité libala ngo pourquoi salemi pe kaka na Congo otali na Congo ngo salemi tu au mona pesa ke no matalana na matalana kaka na matalana ya feti mbwakela koto la grande famille bo aimer bo partager peut-être na maman ngo soki bazo benge komone soki bibi maman ngo yemo kwa ebi ndenge bazo ki ba précaution na bango mais et ça la propreté et bimi pe propreté et bimi propreté papa soki papa Armana alingi ba fille kaka ya matalana alingi ba fille o baza ba lingi ba réseaux sociaux ba fille donc nde ye pardon bat la grande famille bo aimer bo partager on est ensemble na komi nanga ko chité to réfléchir car ensemble ya koloba ke non 4 mois to tché 4 mois au domaze ba uta ko pesa dot avant dot c'est-à-dire que non bazaki déjà na mobali moi na koto 8 mois libale kufi ba kabwani moi na 8 mois soki 9 mois ezo make sense jamais écoute ezo make sense c'est-à-dire que non domaze ozo porter kaka moi lien wana kaka eloko wana ezo continuer au brisa ki yango bien te roba na olata ke no yo munya nde fin elo te ou encore mariage au sala kene eleki a Riachou te mariage à Riachou et kanga mais désolé vraiment si réellement makambo parce que ezana ngo ya solo tokyo lo ba si réellement te parce que ngana zu appel ya muto bitala ngala ngende na kote tala makambo tala boya zolela abi soki na ndimaka a ezana bakina akutu na boy na nga kokutana naye bandeko na oya na pokwa to solola bisous bye
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.